Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Banza ya balongo, banza ya silulu, banza ya tukubikila se. Banza belela, banza ya balongo, banza ya silulu. Banza ya tukubikila se. Banza belela, banza ya silulu. Banza belela, banza ya balungu. Banza belela, banza ya silulu. Banza belela, banza ya balungu. Kumbanzapa Luiseno twasanisina nzambieto, Luiseno twaibidila mikunga myakembo, munakembelela nzambi ya masemeto. Luiseno tapata kumbanzapa, Luiseno twasanisina nzambieto, Luiseno twaibidila mikunga myakembo, tunakembelela nzambi ya masemeto. Banza belela, banza ya silulu. Banza belela, banza ya balongo. Banza belela, banza ya silulu. Banza belela, banza ya balongo. Aloba ya fuma longo lelo eningisi mokili nase. Lokola litanga ya mula ekwei malebale. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Aloba ya fuma longo lelo eningisi mokili. Lokola litanga ya mula ekwei malebale. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Maloba ya fuma longo lelo eningisi mokili. Lokola litanga ya mula ekwei malebale. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Bato bakomi kososola ete ajali nzambe. Yangenda molimo santu. Yangenda apinga mati matisengo chifeno ibi. Yatina ate yakili loba yenzande olopini. Etala lelo kasi yeli biso. Andimi pe mapakano kozali koluka nzambe. Etala lelo kasi yeli biso. Andimi pe
tozali koluka Nzambe. Yangenda Afrika makina jisendo jifemo ibi natina ate yakili loba ezale omobili ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Yangenda apwaka makina bangana bato ya mobili natina ate yakili loba ezale omobili ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Yangenda abwaka makina bangana bato ya mobili natina ate yakili loba ezale omobili ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Ekala lelo pasi eyeli biso andimi pe bapakano tozali koluka Nzambe. Fuma longo limbisa limbisa bana na yo. 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 Tata fuma longo so bana tobeleli yo toli moningani tozangi kine opesa biso yango tosepela. Tata fuma longo biso bana tobeleli yo toli moningani tozangi kine opesa biso yango tosepela. Fuma longo limbisa limbisa bana na yo. 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 Limbisa biso bana na yo tata. Fuma longo tata tofika kitu chola kikombo na yo solo soyeba nite sokoya ya mulima bomba maki bana so tata lelo tososoli yo. Limbisa bana na yo yokela biso mawambisa tata bana na yo fesa biso kimya. Limbisa bana na yo limbisa biso bana na yo tata. Fuma longo tata tofika kitu chola kikombo na yo solo soyeba nite sokoya ya mulima bomba maki bana so tata lelo tososoli yo. Limbisa bana na yo yokela biso mawambisa tata bana na yo fesa biso kimya. Limbisa bana na yo fuma longo limbisa limbisa bana na yo. 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 Fuma lokela biso mawa mawa toyekolela na yo. Fuma longo moko sabana na yo tala ndenge tozali kokufa limbisa bana na yo.
maladi omokili itumba makili nani wosula biso kasabana na yo fuma longo limbisa limbisa bana na yo malongo limbisa limbisa bana na yo fuma longo limbisa limbisa bana na yo malongo limbisa limbisa bana na yo fuma longo limbisa limbisa bana na yo malongo limbisa limbisa bana na yo limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso limbisa bana na yo limbisa limbisa bana na yo limbisa limbisa bana na yo limbisa biso bana na yo tata fuma longo tata tofinga kitotola kikomona yo solo toyebaki te tokalele molimo ofomba makibiso tata lelo tososoli yo yokela biso mawa atata malongo pesa biso kimia yokela biso mawa mawa toyekolela na yo fuma longo mokosa bonole tala ndenge tozali kokufa mawa mokili zala maladi omokili bitumba omokili nani bosusa kosula biso kasaseyo ata fuma longo limbisa limbisa bana na yo malongo limbisa limbisa bana na yo ata fuma longo limbisa limbisa bana na yo malongo limbisa limbisa bana na yo limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa limbisa bana na yo molimi mabena biso tosalela sabana na lokili limbisa bana na yo molimi mabena biso limbisa bana na yo limbisa bana na yo limbisa bana na yo unasabuna kwaba sono tumwanganisao wangiza fumu isu isuvuluzi ilutala ukakwizila ukembo unasabuna kwaba sono tumwanganisao wangiza fumu isu isuvuluzi ilutala ukakwizila ukembo unasamuna
Wagiza fumu nisumfuluzi inutala ukakwizira Ewe Zulu unakwiza panza Mwana Zandi unakemera Waka oso ekolo kavanza Mwana Zandi unakemera Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Kewe Zulu unakwiza vanza Mwana Zandi unakemera Waka oso yengolo kavanza Mwana Zandi unakemera Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Kewe Zulu unakwiza vanza Mwana Zandi unakemera Waka oso yengolo kavanza Mwana Zandi unakemera Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Mwana Zandi unakemera Okebweto mwamubaza Yerusalemi Akanga makina boroko Kula tukumisa Toko moito Osesi olamo Alanga kila posolindo Kona tina na yo Eko nanga Soso la ye
Tata mwana pe tata molimo santu. Tofungoli lisusu mokanda ya tata nzambe. Pona baye obayaki nsima. Totaki na Psaume 33, verset 10 à 12. Tolekaki na Exode 20, 1 à 17. Totangaki pe 12 préceptes ya lingomba. Nasima mokanda oyo tokotanga na ngonga oyo tokotanga ngo na 2 Rois chapitre 7 verset 17 à 20. 2 Rois chapitre 17 correction 2 Rois chapitre 7 verset 17 à 20. Na motwa mokanda balobi ete Elisa pe etumba ezingelaki Samaria. Okombo tata mwana pe tata molimo santu. Po mokolo moko yango oyo mokonzi akumbemelaki likolo na loboko na ye. Mokonzi apesaki ye lokumu na kobatela ekuke. Kasi bato banyatalelaki ye na ekuke mpe akufaki lokola elobaki moto na nzambe. Ye oyo alobaki wana mokonzi akita epai na ye. Ezalaki boye lokola moto na nzambe alobelaki mokonzi ete kopo mibale ya loso po na sekele moko mpe kopo moko na mafuta kitoko po na sekele moko ikozala lobi na tongo oyo na ekuke na Samaria. Nde mokolo azongiselaki moto na nzambe ete ata Yawe akosipa maninisa ya likolo, likambo wana ekomona na boni. Peye alobaki ete tala yo, okomona yango na miso na yo nde okolulia yango te. Ezalaki mpe bongo mpo ete bato banyataki ye na ekuke mpe akufaki. Okombo tata mwana pe molimo santu. Amen. Tobondela. Okombo tata mwana pe tata molimo santu. Nzambe ya mawa, nzambe ya bakoko na biso, tata Simoki Mbao Kiangani, le patron de la 4e génération. Tobeleli yo na ngonga oyo pambate tosi kotanga mokanda na bomoi. Mokanda na yo ya somo papa oyo bakomami kuna biso tozalaka te. Kasi ngonga lelo eponami na nga moumbu na yo na kwa kolesa bampate na yo. Yo moko yaka kolesa bangonga nazalaka ka instrument ya pamba. Oyo kobima na monoko na ngai ezala ya yo. Ngai nazalaka ka eloko ezanga tina. Pamba te oyo eza kozela biso liboso toyebi yango te. Ebandeli tikino suka tambusa biso yo moko na komuna bino misato abule nzambe tata nkolo Yesu pe tata molimo santu. Amen. Okombo tata mwana pe tata molimo santu. Na sanza oyo tozali toane evenema ebele. Tomoni ke na le 12 juillet 1970 ezalaki ebandela ya retraite. Fete monene ezali na nkamba ti na mokona lelo. Bapesa yango na bana na koreki
natina ete nzambe alongolaki ye mabe mpo akokosala makambo malamu mpo mokili kokotambola ndenge alingaki. Le 26 juillet 1963 elaki ebandeli ya kelasi ya bakotanga kuna na nkamba, kelasi oyo mama Mwilu afungolaki. Le 29 juillet ya lisekwa ya papa Simon Kimbangu pe amonaki na loa le 29 juillet 52. Le 29 juillet 1958 elaki likama ya papa Mfumwalongo papa Jangenda kuntima na lokulu kuna toleki totangaki psaume 33 tobandaki na 10 tu na 12. Yango wana alobaki ete ye akotindaka miango oyo ya bato mabe akolingaka ngo te, me miango oyo ya bato malamu ye akopesaka toli na toli wana pe kovandaka seko na seko, donc de génération en génération toli wana kozalaka pamba te bazali kosala bolamu, bazali kosala ndenge tata nzambe aza kotinda. Yango wana tata nzambe akokota likambo na bango, biso pe toninga kosala bolamu ke tata nzambe akotaka makambo na biso oyo ezanga ntina oyo ezali ya mabe tolongola yango pene na biso pamba te tozali na nzambe. Nzambe tozali na ye tata Simon Kimbangu alobi na biso ete totikaka mabe totambola malamu pamba te ye azali nzambe oyo akolingaka mabe liboso na ye te. Yango na balobi ete soki toza kotambola malamu toza kosala nde tata nzambe akolingaka, mabota na biso, bana na biso, bakoko na biso bako beneficie na bolamu oyo ngai nasalaki ngai koko na bango, bako beneficie na bolamu oyo libota wana esalaki, me oyo basalaka malonga te, oyo basalaka bolamu te tata nzambe akosepelaka na bango te pe akokipaka bango te pamba te bazali bato na ye te. Ye akolingaka moto akosalaka malamu mpo moto wana azwi ye lokola moto na ye, azwi biso lokola bato na ye. Yango wana biso na ngonga oyo na ndenge toza na nzambe atika likolo aye na biso, avai na biso, asa oteya na biso, asa kolia na biso, abandi kosolola na biso, totika mabe totambola ndenge asa kotinda biso po tokobika na bomoi na biso. Tokoti totangi mokanda na biso Exode, biso toana bomoi na lelo, biso tolobi ke toana tata nzambe, biso toza kotambola na tata nzambe, tosala attention na kotambola na biso, na comportement na biso, na makambo tosalaka, tozala bana oyo tata nzambe akolingaka. Tata nzambe akolingaka oyo akotambolaka na solo, na yanga tokotanga tango sotuke alobi na lingaka boye te, na sala na lingaka boye te, botambola boye te, bolia boye te, bosala boye te, nyonso tu akolobaka te totika yango. Biso toza na droit na erreur te pamba te nzambe nde aza kolobela biso. Na tango na kala banai kotinda basakoli, me na tango oyo ye moko avani na biso aza kotinda biso. Yango alobi na biso ete mobeko ya moke ezali te, ya monene ezali te, nyonso tu ezali mobeko totambola nango na solo. Azali nzambe na biso, azali ndeko na biso te, me azali nzambe na biso. Yende akeli biso malamu totosa ye, tomemia ye, tosala ndenge aza kotinda biso po biso tokoka kozwa bomoi na seko. Na mibeko soki totambola na biso ndenge mibeko eza kotinda te ekozala na biso pasi, pamba te yango nde ekomema biso na mboka elaka. Nyonso tu ezali ndenge moko. Soki mpe totangi na les 12 préceptes, babandaki kopesa yango mingi na bana oyo bandimeli nano te, bapakano babili na tina ete bakoka kokota na kati na lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu bayeba ndenge ni ekotambola lingomba ya kimbangiste. Kasi na yango bakomi kopesa yango sikoyo biso banso na kati na lingomba na tina nini? Pamba te batali kotambola na biso eza malamu te, comportement na biso eza malamu te, toza kobebisa, toza kopesa tata nzambe retard na programme ne oyo azali nango na kati na mokili, tozali kosala oyo yazosepela na yango te.
Ce qui a tindi biso to sali le contraire. To sa ko dicté ye. Soka to bosanye te yende anzambe, yende mutako tinda biso to ko exécuter ndenge ye akotinda biso. Mais biso to ana droit moko ya kotinda ete. Na yango azongiseli biso makambo nyonso oyo biso toyekolaka toyokelaka ava tokoma bandimi. Surtout likambo oyo ezali kopesa pasi ya kobombela moninga wayo kanda na motema te. Bamama na batata epai tokendaka toyebi yango te. Toyokaka kaka moto alali toyembeli ye tokei kotika ye na lilita akei. Mais oyo ezalaka kuna toyebi yango te. Na yango tozala angele, tozala bamama, bapapa oyo bakotambola na kati na solo. Soki toza na problème na moto, tosala makasi, tosenga na bolimbisi, toyokana, tolobana, pamba te ye moko tata Nzambe alobi ete nyonso tu bakosalelaka ye mabe alimbisaka bango. Bongo biso tokoki kolimbisana te. Kaka lobi muso alobi nga na ye kaka tina liwa. Oyebi kuna na liwa makambo nini ezalaka kuna? Toko pesa privilege na makambo mokili. Okangela moninga na okanda ya makati na tina nini? Soki likambo ezali bovanda, bolobana, bosolola, pamba te likambo nyonso tu solution ezalaka kaka. Yango na tata Nzambe aza ko insister na les 12 préceptes pona makabo mingi ezali na kati kuna biso lokola tozali bandimi akala tolingi su kolanda yango te. Yango bapesi biso yango tozongela yango lisusu ndenge bazongela Deutéronome. Toyoka na mokanda Deutéronome 5 chapitre 1 tina 21. Tozonga na ndenge tata Nzambe tata Simon Kimba onkiangani aza kotinda biso. Tolongola ezanga tina pene na biso po tokozwa na biso litomba te. Moto nyonso na mokili ayebi pona nini asalaka, ayebi pona nini asambelaka. Lelo dimanche baninga mamusu bavandi na kati na ndako balobi tozosala grâce matinée. Mais biso tozali obligé ya koya mbangu, ya koya koyoka. Tata Nzambe abobele biso nini? Tata Nzambe abongiseli biso nini na mokolo na lelo? Esika pona nini tolingi koyokana te? Pona nini makambo ezanga tina? Pona nini kosuana? Pona nini kowelana? Eza na tina moko te. Tosala makasi tolongola makambo onso tu mabe oyo ezali pembeni na biso. Soko kokaka te senga yo moko na tata Nzambe longola nga likambo oyo na kokokoka yango. Pona yende mutayebi ndenge ni yakokota na mikati ya mitema na biso potoko akosala ndenge ya kolingaka. Na tina na yangwana na mibeko zomi na mibale toleki. Totangaki mokanda na biso ya tata Nzambe, totangi na 2 rois, chapitre 7, tobandi na 17 tina 20. Mokanda wana elobi na biso nini? Ezalaki na mboka Samaria, nzala ekotaki kuna. Nzala ekotaki, omamonaki ekomaki na niveau moko ete, bamama mibale bayokanaki. Biso leo tolia mwana na yo, bala wana kuna tokolia mwana na ngai. Tako likambo wana eyokani ndenge wana effectivement baliaki mwana moninga. Wana mosusu tanga ekomi tungu na lobi ngai kolia mwana na ngai te. Likambo wana ekomaki ya somo ekomaki na moto ya mokonzi. Mokonzi tanga yoki alobi nini? Likambo mabebo yo pona nini? Pamba te nzalelekaki. Na yango capitaine moto azalaki toujours à côté ya mokonzi. Tango ayokaki lisolo wana batindaki ye akende kotala nini eza koleka na Samaria. Na bokei na ye kuna ayekokuta bato nyonso bazalaki te. Bato babimaki bakimaki na ngambo ya Yordani na bango moko. Mais tango bamele bango sango wana nde epesaki mwa pasi. Balobi bakenda koluka Elisa na mikana mosusu bakomi Élysée na français. Alors babi na Élysée makambo oyo esalami pona nini? Ya lobi kanda ya tata Nzambe. Natina na kanda ya tata Nzambe. Natina na tembe epa ya tata Nzambe.
Alors Elisa alobi na bango ete ndenge tozali awa toyebaka ete na ntina na nzala wana kopa fufu mibale bakoteka yango par exemple na 100 francs. Alors mafuta kopa mafuta oyo ya kitoko bakoteka yango na 50 francs. Mokonzi wana oyo azalaki capitaine yende oyo alaki garde corps ya mokonzi toloba ndenge wana capitaine na mikanda musu balobi kaka be mokonzi monene ya armée, mokonzi monene ya basoda ndenge balobi. Alors alobi ete ekosalema te, jamais likambo ekoki kosalema na ndenge nzala ezali awa. Lobi na tongo fufu farine ekokokita dekopo ekita par exemple na 100 francs. Bon mafuta moko ya propre ya bien eke okokute maintenant 100 francs habité ekosalema te. Alobi ata nzambe afungoli ba fenêtre na likolo, ata nzambe afungoli maninisa na ye ya likolo ekoki kosalema te. Pamba te pasi oyo toza na yango na kati na mboka Samaria ekoki kosalema te. Ya solo na yango wana pa Elisa alobi na ye boye, olobi ndenge wana, alobi nga na alobi ndenge wana. Yango toto ba na chapitre à partir ya verset 17 na 20 balobi ete likambo oyo balobaki esalamaki ndenge wana, ndenge Elisa alobaki, ndenge Elisa alobaki. Likambo yango esalamaki ndenge nini? Ndenge alobaki ke lobi na tongo magaze kofungwama wenze kozala malgré nzala eyalaki na mokili oyo ya biso. Ndenge tata nzambe alobi bakopo mibala fufu ekokute 100 francs, kopo moko ya huile ya mafuta ya kitoko ekokute 50 francs. Ndenge tata nzambe alobi à travers Elisa nde bato balobaki ya solo eza ndenge wana. Tongo tango etanaki bato ba remarquer que na kati ya ba boutique na kati ya magasin partout biloko wana ekitaki talo. Tango ekiti talo capitaine wana mokonzi ya basoda wana akimaki pe mbango po akenda kosomba lokola elobanamaki ndenge wana, mais akomaki te. Pamba te Elisa asi alobelaki ete okomona yango mais okolia te. Natina nini? Natina na tembe na ye akimaki mbango, apoti mbango po akenda kolia, mais akomaki te. Akweyaki nyataki ye akufaki. Mama na likambo na biso totika kotia tembe na nzambe batata na ba mama. Tata Simoki mbango ali nzambe na biso, nzambe ya bakoko na biso tobeyelaka ya li nzambe kasi tosalaka attention. Pamba te aloba soki se alobi likambo quelles que soient les conditions ezala ndenge nini likambo na kino ekosalema ate umeli. Elise ya bande kotinde na tata nzambe, mais tata nzambe toza na esiko tata Simoki mbangu motatindaka ya azali te, moto pe ya koloba na ye longola yango azali te. Oye moko azwaka décision yango ne salamaka. Yango na tozala prudent na kati na maloba na biso, tozala prudent na kati ya bomoi na biso, tozala prudent na ba comportement na biso, tozala prudent na maonje tokoyokaka. Totika likambo tata nzambe salama ndenge ya lingi, mais tokotaka ngo ba doute te. Tolobaka tete kasi ya nzambe te ndenge ni abelaka, kasi ya li nzambe te ndenge ni aliaka fumbwa, kasi ya nzambe te ndenge nini ye nzambe aza koloba na biso boye. Totika habitude wana, surtout ba oyo balika kokota na réseaux sociaux. Soki ayoki makambo wana supprimer yango, longola yango, pamba to ya kokota lisumu mutu oyo yebaki te. Tala Elisa ndenge capitaine na sukaki natina boya koyoka makambo ya moto oyo amotinde matata nzambe. Et surtout biso tovai na kati na tata nzambe elongo
tolingi koyokela ye te, tolingi kosala le contraire na oyo aza kotinda biso. Toyembaka nzembo mona jiteki tata alobi tosala boye, biso lobi biso te, tolingi te, tolinga nde kosala nde boye mabe. Totambola na ye elongo pamba te tembe ekoboma biso. Totambola tata Simon Kimbangu toyokelaka ye, tosanjola ye, tokumisa ye, tosala ba programme na ye ndenge aza kotinda biso po tokoka kobika. Aza kotinda biso makambo ebele tokoka kosala. Nzanza alonga totonga. Pamba te eza na intérêt na biso, ye aza kaka Nzambe alingi nde asepelisa biso. Tosala oyo ye aza koloba na biso mikolo nyonso po biso tokobika na kati ya bomoi na biso, abikisa pe biso. Pamba te so totai na mokanda psaume ndenge touti kotanga. Alobi so na bikisi bino adi de génération en génération. Mabota libota na libota libota na libota eza koya sima. Bakobika à travers yo muto sali bolamu epai ya tata Nzambe. Yo sali bolamu, osali bolamu te. Bana na yo bakobika, bakotikala baumbu te. Malamu tosalaka bolamu po bana na biso bakoka kobika, bakoka kotambola, ata biso tobiki, ata biso tokei, bango bakoya sima, bakoka kobika na likambo ya tata Nzambe. Nzambe azali ndeko na biso te. Nzambe akotikalaka babele Nzambe. Toyembi banzembo ebele awa, mpona kokumisa te kosanjola ye. Apesi biso batoli mpe ebele. Yango nalobi na biso ete bana na ngai, suivez-moi aveuglement. Bana na ngai, bozala na confiance epai na ngai. Yo zala na confiance na tata Simon Kimbangu, olandaka ye aveuglement, ou bien oza kotiela ye tembe, na makambo oyo ye aza kotinda biso. Nzanza alonga yango wana, nakopesa $10 te mpo na nini? Wana oza kotosa tata Nzambe ou bien oboyi kotosa ye? Biso tozali bana ya tata Simon Kimbangu. Pamba te na mokanda psaume kaka lobi ete ezali bota na ngai mo na ponaki bino. Mokili ezali monene, na bato ebele. Bato bazali bisika ndenge na ndenge, kasi tata Simon Kimbangu aponi yo, aponi ngai. Tozala na kati na ngomba na ye, tosalela ye, apesi biso kombo ba kimbangiste. Pamba te so oleki na balabala olati kaka vert blanc, batali babi wana za kimbangiste, toza kombo, tozi kombo tata Simon Kimbangu. Toza bandoi na ye. Boko bandoi na ye, pona nini tokanga makanga na mabeti na mokolo na lelo? Pona nini tokotia eta tembeti na mokolo na lelo? Totika makambo oyo ya mabe. Totambola na ndenge aza kotinda biso. Alobi na biso ete mpioka. Mpioka, tokangama na likambo mpioka, topesa mbongo wana. Eza pona intérêt na biso, pamba te so basali izini. Yo kaka mokili kosala kuna. Ngai kana kosala kuna, bie bana na ngai, bie bakoko na ngai. Yesa na problème te. Azali kozongisa biso na nzela. Abina kobi kozongisa libota na ngai oyo ebungaka, libota bato bayindo. O bamonaki pasi, bazali na boumbu, ngai moko na kiti, atina na zongisa bango ndenge bazalaki. Yo lobi nini, nga na lobi nini. Nakotikala kaka na tembe, nakotikala kaka na makambo mabe. Moto na maye na ndenge ngo pepa lobaka. Biso tozali sous droit na erreur te. Pamba te pai tozo kende toyebi yango te. Tala misale komi baka baka. Bulala bola muka ekatelier ye. Bulala bola muka tosala boy. Biso totambola nde tata Simon Kimbangu aza kotinda biso, pamba te ya Nzambe na biso. Apona biso tozala bana na kati na etonga na ye. Yango wana totika tembe. Mama ya likambo ya liete, totika kotia tembe na tata Nzambe Simon Kimbangu kiangani, tosisi mona komba tata mwana pe tata molimo santu, amen. Na kombo na tata ya mwana pe tata molimo santu. Kimangisme oye! Na yo kimalili makasi. Atata mote ya zote ya natali na lanisi misu bipai na bipai to lali pongi. Et pourtant mali les athées. Moya makasi pe ezate. Mais lingoma toza mali lipona nini? Lelo za mokolo na Nzambe. Ngai na koloba na micro te.
na kitisi micro yo pe bisiko zali oganga nenga la koganga. Kimbangisme oye! Bon, na lingi siko to tele mabiso nyonso. Boli misangai ko bana dirigeant kuna bambuta kuna na saya mituka kuna to tele bato ba nzambe lokumu. Kuna sema jetaki telema. To bandeli. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Sikaboyo kumu na nzambe. Biso tozala nzambe na biso toyebi kombo na ye. Tozala kwa ba oyo te. Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Matali susu. Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Ale Yasuka Matali susu. Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Merci. Sikoyo tovanda. Tobosani yibu na diena. Kobosana kayango te. Yibu na diena ezabongo. Merci mama Selo pona matea kitoko pesi na biso. Ba vexe oyo batangeli biso ezoko célébrer souveraineté absolue ya Nzambe. Souveraineté absolue à Nzambe face à ba projet ya batou, face à ba projet humain. Malgré ba stratégie, malgré ba puissance ya mokili, seul dessein à Nzambe, dessein divin à Nzambe. Dessein D-E-S-S-E-I-N. Projet au plan divin à Nzambe. Yangwana nde mutelongi samaka. Elongi samaka na banani. Na baye bazoko likia na Nzambe. Na baye bandimele na Nzambe. Na baye bapesi Nzambe confiance. Le dessein divin na ye ekoki samaka pa ina bango. Psalm oyo etire conclusion mongo spirituelle. Elobi boye. Véritable sécurité. Pe bomengo to bonheur. Il y a école, il y a communauté, et ça la puissance militaire, ton la richesse, ton la puissance économique. Plutôt, ezali na bazali soumis na Nzambe. 1, 2, ezali na bazali na présence ya Nzambe. 3, ezali na bazali na direction ya Nzambe. Yangwana kuna balobi na biso Yahweh abomaka mikano ya bikolo abosana makambo o nyonso batu bakanaka. Kasi mikano ya Yahweh etikalaka seko makambo na ye etikalaka bileko na bileko. Nde kuna balobi na verset 12 esengo na ekolo oyo Yahweh azali Nzambe na yo. Esengo na bato oyo ye apona bazala ya ye penza. Eske ngai bapona ngai pona zala penza ya Nzambe? Eske yo zo yoka ngai bapona yo poza la penza ya Nzambe? Tala tolia munene ya makasi tozwi epa ya mama Selo na tongo na lelo dimanche. Ba projet na biso te, ba plan na biso te. Kasi projet ya Nzambe ne yangwana e sécurisaka mutu. Ne yangwana e pesaka mutu bolamu to bonheur.
Mokana mibale batangi biso mokana na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mokana oyo to mesani nango mingi parce que totanga ngo mokolo na mokolo. Mais praticabilité nango ko salela yango ne mama na likambo. Na yebite soki tozali kaka bayoki na mibeko. To pe to salela kango. Esika batangi biso ezali fondement moral et éthique ya peuple Israël oyo nzamba ponaki bakende kokota na mokili ya Kana. Toyebi kuna na Kana bikolo sambo ya makasi ezalaki mais nzambe apesaki bango makambo oyo po ete bango bazala différent na bikolo bakokuta kuna. E mibeko oyo eza accès na makambo mibale kaka. Bolingo ya nzambe. Ya mibale bolingo ya mutu epai ya ndeko na ye. Bolingo ya mutu epai na nzambe, l'amour de Dieu. Bolingo ya mutu epai ya mojalani. Est-ce que ngana linga nzambe? Oui, tokoloba biso nyonso. Soki tolobi nana linga tarasi mojimba ukianganite. Musape kote le matin. Biso nyonso zotomola misabe. D'accord. Mais est-ce que makamazo senga na biso tozo salango? Tala bisika passe ezali. Est-ce que oyazo senga na biso, oyazo loba na biso mokolo na mokolo? Est-ce que tozo salelango? Est-ce que ngai na lingaka mojalani na ngai? Est-ce que yo olingaka mojalani na yo? Moko na moko apesa eyano na mutema naye. Yangwana mokonza bule azo consister. Bonzo tezala moke molimo elekela. Kozalika muna ndeko na mutu, kozalika muna na moninga na yote, kozalika muna ndeko na yote. Mais totala kaka ndeko tovandi. Totala na ba choral, na ba mouvement. Est-ce que les kamo tozo salela ngo penza tozo tosango? Est-ce que bolingo ya solo ezali? Est-ce que amour sincère kati na biso ezali penza? Biso bandimi. Ah, mondimi kimangiso ko bosa na makambo te. Ozala charge, ozala mukumba. Tosenga ka bolimbisi, papa na ngena loba na biso. Bino bosengi bolimbisi na tata nzame kolo Yesu tata molimo santo. Mais ba oyo nyonso batikali ba oyo nyonso bakoya kosenga bolimbisi epai na yo kimangisi. Kasi bakokuta ngai ndenge nini, bakokuta yo ndenge nini. Na kata makambo ya mabe tozana ngo. Mibeko oyo ezo senga na biso changement radical. To bongwa na penza biso nyonso. Parce que tozaki ba pakanu, to yoki mongongo na nzambe to komi bandimi to zwi baptême. Dès lors ezali na biso sengele bongwana. Elobeli na biso, evandeli na biso, elateli na biso e bongwana parce que to komi bandimi. Ne biso boye to koteya ba pakanu ba batikale libanda. Ah tomoni tata tizo penza zala ki boye komela masanga. Mais depuis akoma mondimi amela resusute. Tika ngai pela tika masanga. Mais soki makambo yo kati na biso zakaka. Parce que zali mokonza bula lobaki na nkamba. Soko moni mutazo sala misala na nzunzu nyonso. Asa mela ki eloko. Awa na yoka na mitendi. Tata wasoka bimi atomulika loboko boye tata moka tumbaka babiloko na acheka boye bakangili ya 500 kasi donc makamona kati na biso za na okaka yango na bayiko zongisa na biso 12 préceptes ya lingomba identité ya yo kimbangiste bisika nyonso nga kimbangiste na zali tozala ndenge moko ndenge balobaki na biso nzambe asale kolo moka akokisi bango bilongi me yambala oyo
nzambe azosala ekolo oyo ekozala bizaleli ndenge moko. Tala tina 12 préceptes ya lingomba. Tozala ndenge moko biso ba kimangisi. Kimangisi waza kuna na Chine. Na kimangisi waza kuna na Bukanga Lonzo. Tozala ndenge moko. Tala bolamu na nzambe. Ya wana dimanche passé na lobaki awa na centre d'accueil mokonza bula pesa biso liteya. Bambuta bayebi azu biloko atie na panu. Donc bassin pigeon ayeko lia kuna. Soso bayeko lia kuna. Bantaba ba meme. Eliko lobanini asangisi biso nyonso sika moko tozala ndenge moko, a fédérer biso nyonso tozala ndenge moko. Tala tina 12 préceptes oyo ezolakisa identité ya ngai kimangiste. Mokanda ya suka batangeli biso mokanda ya bakonza mibale. 2 Rois chapitre 7 verset 17 à 20. Na mukuse mokanda oyo ezotalisa biso accomplissement ya prophétie ya prophète Élisée. Général auto-officier oyo azalaki incrédule acholi elaka na nzambe. Akufi baniatie na porte ya Samarie. Pona nini incrédulité? Ya wana balobi na biso mama na likama na mateya totika kotia tembe na nzambe. Officier oyo du prophétie alobi ata ba fenêtre likolo fongami, ata madusa likolo fongami, biloko ekita jamais ko salema te. Ba ebisie okomona na misu boye me okodama ngote okobukuta ngote e akufa kibongo baniataki na bousculade na kanda porte batu bazowela kosoma biloko boye baniatie officier akufi. Ndekuna bapo misatu ya mikeza kuna kochola ya officier, délivrance miraculeuse nenge salemaki pe accomplissement ya liloba. Récit oyo ezoko illustrer ba conséquences tragiques ya incrédibilité ya kozanga kondima face na liloba ya nzambe. Ezola kisa ete nzambe akokisaka kaka liloba na ye ate umeli. Même si logique humaine ezondima nango te e kasi nzambe akokisaka kaka. Poto moni lisako le kwei officier crédile andimité melikamanga kokisami ya kufi baniatie totika kotia tembe na nzambe na mukuse oto yekole na mukana ya bakonzi ya mibale to 2 Rois chapitre 7 verset 17 à 20. Biso tozota musama na nzambe. Nzambe azoloba na biso position na ye, posa na ye. Biso tozosala ndenge nini? Tozotaka makambo ya biso. Soki j'étais qu'à la préparer ngai mbemzo nzembo, botika kolanda bijaleli ya mokili. Kokotisa suite boyebi. Soki mokonza bula lobi boyebi salabi te, bongo te, tala biso kuna boye. Toleki nzambe na mayele. Totika kotia tembe na nzambe. Nzambe na biso amonaka. Soka zoloba na biso nyonso tozala sima na ye topese maboko. Tala mwalite ya tozwi. Tosukisi awa na komona tata mwana pe tata mulimo santu. Amen.